Osola Mamba site, ce total Mamba site c'est 001. Donc tous en number 1, Mokonjabas, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de Téléloa sur le Libiso Marambéad. Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon pépa siga, il y a ma maman, donc total la Victoria TV, Nandenga Ilusa, Nandenga Makambo, pour tous les news à l'élo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta, le pétrolier, à Elbiso, Victoria TV. Donc à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Robo ya. Donc ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, botonana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la nenga ilusa. Victoria Certa. Amen. Bonjour, ma famille, de la France. Bonjour, ma bonne tu à Congo Victoria. Je vous dis bonjour encore une fois. Et bonjour à mon boss JP Kumalunga. Merci beaucoup. Bonjour à toi. Et bonjour à tout le monde. Quand il y a qui bino boye déjà et le konin otozango awana kona mboka na biso ya Congo ya Kinshasa. Toza toujours na mawa donc tu fait la toraté. Non, pas ça message toza awa le vendredi. Toza na de Matou, donc les jours où il y a des Kambala, des toza awa pour na koza ba image, pour na honorer Yasuka, pour na tout le monde a bandé ko la bango, tout le monde a famille na bango, qu'est-ce que le ronier kolenga, le konini obatu ba koloba, na fait tout le monde a yango pour to pe même la bino message to lingi te que non me ba top même message ya lokuta, fait to même message o eza ya solo, o yo batu vraiment ba komona que non eza ya solo, o ba ko ba les gens dit eza ya ngote eza bobo biso to kotia to kolandisa tout à l'heure awa na caméra beaucoup na ba vidéo beaucoup na famille ya di kambala beaucoup na mwasi na ye bati ka ba les gens dit ba koloba wana beaucoup na mwasi na ye beaucoup na bana na ye beaucoup na bandeko na ye ba collègue na bango ba artiste et comédien na ba journaliste beaucoup na bango donc tout à l'heure bozo mona ba effet ndenge ezole ka donc suba qu'il a lié de son mari. Je vais rompre le mariage de Babo. Elle dit que la commande à niveau. Et vous m'organisez. Et vous m'organisez le service à Kano et Zate. Et vous rompre Babo, le Babo que je fais. Alors nous sommes prévenus que ça vient à Kobo sur Massila. Gloire à toi, mon père. C'est toi. Comment vous dites que nous sommes Monica et maman on est les autres moula ah nazana tanda tubinga babi que non la sirène moi la moulu baloquette pète tout moni alo silika makasi tu éviter qu'est-ce qui se passe donc mais un peu que tout n'a pas quelques questions et par rapport à l'organisation ya matanga tu éviter alo silika pona nini bonjour tanda tubinga bonjour ya nana kanda na ba permis de nana kanda kanda ngazali katalfa ga dadi eza bana mike na valeur ya dadi yangote bongo l'hôtel ba tia Eveline Katalfak penza ekoki penza yangwana ngana otelemela Vincent parce que Vincent ko bango ye akesa oselo ye mbongo matanga na intention nini bokene ko tiango na compte bloqué eza mbongo bati bakunda mutu bino bakesa na compte bloqué na ideni alors to iboke débloquer compte wana mo pesa ngo bana ba pesa bana atuwa ya dadi bakundi ye na ndenge sécurité ifaki batika ba comédien bakunda bandeko na bango te bakundaka bango bazwi yango bakangi mbongo non na matanga pasteur moko apesaki instrument na musique azwi séminaire azwi ka musique balouwe musique balingi te kikokota pour mbongo eza bango kolo mbongo wana alali na se bapesi mpo bakunda ye na honneur alebi bosali des honneurs et puis baloba mpe tomona tendance na matanga te nzambe ya te
ngai oyo na ye naluka bango oyo tonéglige yango ni toza baprotocole banani bacomédie baseki protocole mbambongo batie babota bilo basani na po ya dadi esi bakokunda ya dadi bo bakolela ya dadi boye ah n'importe quoi tokosala yango ndeni bambongo ebimba kunda ye tosa organisation yo lieka organisation ndeni babimisani badébloke mbongo batie na compte bancaire bloqué wana bapesa yango bana oyo eza échec total baketala Evelyne kuna ou alors nous juste un conseil pour la famille pour la eza ke bakende badébloke compte batia vidéo tout le monde bapesa bana un point barre ou alors nous moto vous comprendre tanda chupinga la sirène moi la mulu baloke to pete ndenge asiliki ndenge mama za ya fâché azoluka versa chulu. Bonjour Janvier. Bonjour ouais. Bonjour frère. Ouais, ton moni présence sur la matanga pour il faut le dire. Dans la chaîne Morobo et Piso, nous avons dominé trop parmi les jeunes talents oh lelo ba bimi pe na théâtre. Lelo tango zo mona dadi lelo akufa Sikibiso, ça fait beaucoup des années na carrière lelo pe bazo tanga ba koma ba Janvier. Ça te fait comment d'abord? Ça fait trop mal. Ça fait vraiment mal. Déjà Tobero Toloba mingi tu sais parce que Kweli icône na biso biso to benge légende. Grand prêtre vieux dadi kitambala Chisuki Domina. Voilà que belé pour ngai batu ba yebi à travers ba projet nanga apesa nga ba conseil belé donc j'ai trop mal donc ça vaut même pas la peine na loba mingi parce qu'il y a makasi tanza mobaye mbalelo donc ça fait trop mal quoi. Est-ce que lelo on peut le dire que Janvier il est fier de lui place au utana lelo pe to moni Janvier na groupe na ye neka na lobina de bi que non ozo dominer lelo pe zo sala pe bien que oktika la pe l'icône lokola ne ba vena so ba dadi likambala ne ba tsena te na loba bongo nzamba sanga grâce à pesanga makasi ngana rosa déterminé mais yenda le gina nyonso quoi le souvenir loza na wa dadi et belé ya malambu ya ba conseil via linga ambiance via saki rankinete via linga biso to tambola bongo donc na ebite na ebele olobati merci mon frère. Voilà, bien on va moni bolandi batunya sele ba okene donc tozo continuer kaka kosala musala oyo elongo bali tozo continuer kaka koyambela bino ba artiste bozo ka ba impression ba artiste na bino bozo ka ndenge ba artiste na bino ba ndeko na biso ndenge bazo lela toujours donc ça fait très mal. Voilà to moni papa na biso bedo azokota lisusu to moni papa bedo to moni papa Tito to moni ba te belé ba comédien obélé en tout cas vraiment batu toujours bazokota mais batu bazo regretter car pas si Nicolas parce que baleli ya dali dukamate to moni lisusu papa na biso yo wana ya vie de loi azokota donc pour sa vie de loi yo wana azokota donc ça fait très mal. Tu reçois moins interview. Maman Eni, avec un bon assis au tour de Maman Eni, avec un 4 membres, la famille n'a eu 4. Merci. Voilà, voilà, et ça, bah, que de déposer, bah, genre de faire en abango, déjà, de revenir à la souka. Bientôt là, parce que les Congo, na yango kotika zoto ya mowei, nanda konaye ya souka, nanda konaye oya sombi ya souka, otokotika la komona ka lisusu te. Donc, merci beaucoup na batunyo sopena, o bazoi koma tola la na, pe ko soit, faut traiter bango dans la biso émission. Donc, je vous dis merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à la bonne nyonso ya Congo Vito ya TV, merci dans les belo ko lo bate, to la toujours wana ka pona lela. Tozo lela ya dali dikambala, tozo lela Kamo Lopez, Evelyne Likolo Lopango, tozo lela batunyo. Je vous dis merci beaucoup, merci à toi ya Willy Mouché Nicolas Moka, merci à toi mon vieux Babi Kelo le poste de boss de Tochabouli, merci dans batunyo. Donc, na lingi bilo mingi boss a toujours branché, boss s'abonner massivement. Là, Congo Victoria TV donc. Bon, mon a pas image, beaucoup de pas image, la vie voilà. Donc je vous aime beaucoup. Au revoir, bisous, bye. Merci à tout le monde, est-ce qu'il y a
Et voilà, quand on est nous tout à l'heure que non, tout ça, on a des comédiens, tout ça, on a des belés, des journalistes, dans tout ça, vraiment belé, tout ça, toujours quand il y a des Kambala. Et dans le moment où nous toujours continuer quand nous toujours il y a nous quand musiciens, et pardon, comédiens, pour collègues, pour pas me expliquer, puis surtout solo là, na bango, parce que bango bazana on a quatre mutema, na plateau na zana ya subi ya tamanyata, donc toujours un peu restaurant, comme 10 minutes par rapport à ça un peu précis, à peu bien, parce que l'obé qui est belé, dans tout le soin, à moi 10 minutes, c'est pas parce que tout cabane bonjour ya sou. La musique, nous allons à présent faire appel à l'un des membres de la famille de notre Nyonso sur le plan artistique. Donc, nous avons ndeko ya famille, ndeko ya quartier, ndeko moko ya mosala. Nous avons un témoignage à Yé, Spona, To, Sanapel. Merci, nous saluons l'arrivée de Dadi di Kambala. Yende akosala témoignage nangambo ya famille. Ndeko moko ya mosala akoki déjà koyakawa na ndeko moko ya quartier. Nous lancer sous communiqué de l'Obi Boye. En ce qui concerne le dépôt, il y a gerbe, il y a ma fleur. Mais ça juste officiel. Na moi aussi bana ne bako tia fleur, gerbe de fleur. Bisognon son petit cali, ils ont considéré comme gerbe de fleur, mais aujourd'hui, tokuta na kanamika katono mingi. Ceux qui m'attendent, gerbe de fleurs à un ballon. Parce que si la gare est belée, nous avons incapacité de commémorer dans. Il sera suivi dans le moment et quartier, donc mon salon artiste comédien, à cela déjà, loin pour un témoignage. Merci. Il comme on a à Siliki. Dadi aimait bien le blague. Place il y a Zalibo c'est Kanabino Kak. Problème n'est pas que c'est Zalaki aliko tumbo la batu hernios. Maintenant au tumbo la ana ata tumbo lio soyo siliki quelque temps après aye asal blague mo po seka. Donc azaki na façon na ya o vivre. Problème n'est pas que si ata azana problème mo boye déranger. Soko opesier lo sona mades. Problème wana sili. Donc azaki na façon na ye banda bomwana na ye azalai kaka ye na ndenge oya ye moko nga na vivre ye na deux façades na vivre ye grand frère na vivre ye pe président na groupe na ye tapis rouge po nazalaki pe moko ya tapis rouge azalai président moko unique oh peut-être ba président ebele bazala te dadi azalaki na façon ya ye moko ntango boza na ye aolinga tia mutu nyonso à l'aise ntango oza na ye aolinga ovivre oyo yo olingi donc en général na olobaki azalai bien azalai rancunier te même s'il y a un problème à oloba. Et puis Erwan Sili azaki muto kanga kanda te alingai ba blague mingi alingai koseka alingai kozala joyeux onde ye moi banda oloba j'aime la paix et la tranquillité c'était ça sa vie alingai ki paix alingai tranquillité yango kaka na koki koloba merci beaucoup ndenge tozalaka na groupe. Quand on a eu un test en 2004, et pas président Dadi, comment on a Dadi à mon avangaï, un test na salaka tant à longwe swabala à sali tapis rouge. Là on a eu la troisième personne, on a eu un groupe naé, na kutaka Sephora, na président Dadi, na bayaya. Président yambari ngai na kimia, na salaki test na nga, en tout cas à sepelaki na ngai. To vandaki na président très bien. Vraiment, président ane kolinga mingi ba blague, ane kolinga mingi musala, ye abane koloba na groupe ya tapis rouge,
awa ezali place ya koyekola musala te eza bato oyo bayebi déjà musala mpona tapis rouge ezalaki mingi nzonzingi vraiment président afungolaki motema na ye ya kosala oyo esengaki asala kati na biso mpe azalaki clair soki tosali musala mwa eloko ye abandai vraiment kozala ini na biso bana na ye abandai kosola na biso bien avant mpe abanda maladi groupe esalaki lokola kokufa abengenga mutonga ndenge eza boye tozozongisa musala zala na kimia musala ezonga tozofungula chaîne ndenge nauti indi na ye masolo vraiment ezozala bien mais pasi komona président malade ebandi tout ça vraiment nga na ye kotémoigner en tant que mwana tapis rouge tokolemba te tokocontinue toujours émotion ezali nazo merci vraiment merci. Biographie de Monsieur Dikambala Mayabou Dadi. Nous voici aujourd'hui rassemblés en ce lieu, non pas pour une circonstance heureuse, mais parce que la mort a encore frappé. En effet, depuis le 11 février 2020 à 20h à la clinique Ngaliema, nous perdions un être cher, très cher, après une intervention chirurgicale, notre frère Dadi Dikambala. Mais qui est Dadi Dikambala? L'être cher que nous pleurons, c'est Monsieur Dikambala Mayabou Aldor Tulien, affectueusement appelé par tous Dadi. Il est le troisième d'une famille de 5 enfants, dont 5 garçons et 2 filles. Ses frères et sœurs sont tous vivants. Il est le fils de Monsieur François Dikambala Kapela et de Madame Ananko Simatula, décédés tous les deux malheureusement. Dadi est originaire du secteur de Ngeba, commune de Madimba, province du Congo central. C'était un Mutandu 100%. J'aurais voulu qu'il y ait même une chanson pour rendre grâce à Dieu qui a fait qu'il y ait un Mutandu Dadi Dikambala. Il a fait ses études primaires à l'école Champagnat à Bobokoli, l'étude secondaire à Bumbu pour décrocher son diplôme d'état à Liti Bumbu en électricité. Donc lelo eza mokolo ya mawa mingi po ndeko na biso oyo atiki biso alandaki voie oyo Nzambe atracelaki ye. Yango wana bomoni ke tango akoti na monde ya théâtre pe ba série na ndenge azako linga yango pe azako sala yango pe ayebaki pourquoi ayaki na monde yango azako sala musala na ye na ndenge koki pe à convaincre public et ça n'arrive pas souvent. Po okoki noko banda 30 ans 40 ans 50 ans mais ozo marqué na yo pété atako balakisi na télévision. Donc ndeko na biso Dadi asali oyo akokaki kosala pe tango pe Nzambe alobi ke ekoki
pe ekoki yangwana tozali awa lokola tokoki koloba eloko moko te na volonté ya Nzambe topesi kaka merci na Nzambe ndenge asali makambo na ye ndenge alingelaki mais na niveau na biso ya musala na biso toza na trou munene parce que Dadi azalaki na lignée ya moko na biso amarkaka pe histoire ya musala na biso ebale mondial ye mpe azalaki na bakombo ebele ebale mondial mfumu kinlaza bakombo ebele mwana mbenza mfumu na donc bakombo ebele ndenge pe Dadi alandi donc tango Dadi ebale mondial atiki biso muto ya bandaki yango deja ezalaki ndeko na biso Mundweri atiki biso Dadi azwi flambeau wana pe a défendre yango soki otali Dadi vraiment idée ya ebale mondial eyeli yo tala que Dadi atiki biso donc idée ya ebale mondial mais comme on dit c'est mieux la fin ya eloko que ebandeli nango donc merci na famille tozo encourager famille Mobimba surtout bana oyo bakozwa occasion d'une manière ou d'une autre mpona koaider bana mpo ezala kaka mbongo te okoki mpe kocontribue ya kofaire inscrire mwana moko na ekole moko boye selon baaptitude ya mwana donc il y a plusieurs moyens ya koaider bana tozopesa merci mingi na baartiste comédien nyonso pour l'unité de vue atako babemol mike ekokaki kozala mais du moins on se bat et on va continuer à se battre pour que pour montrer l'unité au sein des artistes comédiens et au capimode, ni pour tes athées, au capimode. Et la prochaine, la scène et de l'empresse Nzambe merci le lieu que abouti pour récupérer Dadi Kambala de Sambé de Congo Balès.
Merci Seigneur Jésus. Les enfants. Les enfants. Venez. Les hommes de Dieu. Matin la boue. Ça va matin la boue. Les hommes Dieu, le père des orphelins et des orphelines. Kolo. Natikima na moi na sina na bakona yo. Yawa onomoni na tata. Le tata mara. Ozalio. Kolo. Ana ko s'occuper. La vie est dans la oyo. Ana ko s'occuper. La vie est dans la oyo. Yawa bakona mara. Bakona mara. Avile kitoko. Force. Ozalio te kolo. Ezala prière de côté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le Père est séché. Elle va sécuriser la nuit. Elle va sécuriser pendant la journée. Tout au long de la vie de Babo. Ni maison de bas. Ni fléau de la nuit. Ni les flèches qui parcourent la journée. Elle va atteindre ma beauté. Même Saint-Zambé a sécurisé la vie à Banaoy. Force mon côté et aussi ma vie à Banaoy. Nous sommes dans le communisme. Merci Seigneur Jésus-Christ. Yaya nzambe yo nzambe soki lelo bimia bawani nzambe mutayebi ishula mutu ndenge tozala tozabe bibie nzambe mutayebi mutu na mutu kobate ongala bongala topesa nde toyeba nde nzela nzambe tolanda nzela nzambe bilande biso bakoliki ete remarke ke oyo bino eza ondire likema likema yani bakoti likema likema yana soka bino mobidi soka nzambo soka akomatisi wana bilobela bazala na onaka kululu oloba kende okufi bongo osamba priya moko osambela ositokana mato mosudadiala mpona sofilme to azobela sango batani bata ndenge tozala sokomi bato akobala bakobalisa bana bato bakobabibeme osasuke esili merci bako ezalaka bongo olobi amen merci oyo nzambe tosala s'il vous plaît Le président Sabamba, merci. Ah,
Nous demandons à la famille et Dadi du Kampala de s'apprêter. La famille Dadi du Kampala, les deux familles, Kofé à Kampala et Maman Aye, ça c'est la même moment. Merci à lui Pati, le président Claudie, tout ce qui domine au niveau la famille du Kampala. S'il vous plaît, ceux qui n'avaient pas va libérer podium, s'il vous plaît. Beaucoup à nous les laisser. La famille à Maman Gisèle. Merci. Nous appelons maintenant Maman Eni Touba. Aza accompagné de 4 membres de la famille. Maman Eni Touba. La 4 membres de la famille. Il va également rendre hommage à les artistes à diaspora, Meka, passez rapidement Zigura. Voilà. Nous appelons également Belvi TV. Belvi TV, passez directement. Voilà, là c'est vous de loin. Merci vous de loin. Enfin, passez directement. Les camarades de la diaspora, Zigura, Meka. Merci. Association de femmes artistes, passez directement. Passez directement. Passez directement. Asbel Momoto, passez directement. Polonaise, Picolé et compagnie, passez directement. Les amis de Moumbéry, passez directement. Nous invitons également les sosies.
Dans quelques poussières de minutes, faisons ça lever encore. Nous allons inviter l'enfant fort. Là déjà qu'on se positionner, Liboso. L'enfant fort, s'il vous plaît. L'enfant fort. Merci à tout le monde d'être là. Les artistes congolais vous disent merci. Merci à Nelson, le porteur du musique. Merci Nabana Nyonso, batekonabi sur le farage. Merci au président Simon Fouba, et le représentant Farage. Parce que Dadi a coupé dans il est parti. Il y a mis balai, famille n'a pas police Dadi. Voilà passé comme il balai. Dadi a poli na morgue. Ambombaza kwa mbome Dadi hier. Comme il s'est pas Dadi na kwa mbome. Dans la mawa il y a mis balai famille dans la famille. Il y a bon. Bango baye kotika mbongo na ndako bakuti artiste ndenge topesa chef de famille bakopesa ye chef de famille oyo alobaki maloba na ye alobaki ke totravaille en collaboration aza ndeko na bino akufi kosala kaka biso tokolandaka nsima na bino maloba balobaki yango wana pele tobeti baporte mbongo ye bachange esprit ekomi biso famille nde tolobi biso famille todesine ya mundweri ya mindondo kululu fami balibaka tozi mbongo programme na mbongo tokolela ndenge tolela ye awa plus ma comédie avec cimetière ya kende ko na morgue ya ça planning bongo na bino bozwa yango bino pe famille bozala pe na c'est comme ça tokabolaka ya musala na ba mauvais souvenirs. Moi j'en ai de trop comme ba souvenir de pas Dadi. J'en ai de trop s'il faut commencer, il y a quoi énumérer en haut. Ba tout va prendre ba souvenir récidité. Dadi Kitambala était pour moi un frère, un collègue, un ami. Donc on a passé presque ba bon moment ya mingi na Dadi ya makasi.
Nous avons joué ensemble, peut-être extrêmement bon, les gars qui ont la vidéo projecteur, on a joué ensemble avec lui. C'est quelqu'un, là où il était souriant. C'est-à-dire qu'au lycée, 30 secondes, il oublie tout. Mais en fait, au niveau A, nous avons perdu quelqu'un de très important, mais il est irremplaçable, mais il y a Nzamba Pesaka. Il doit remplacer encore une autre Dadi. Bientôt là, une autre Dadi à Robimarakaka pour son mémoire. Pour nous, les artistes qui sont restés conseils Zali, il faut savoir au moins entre nous, soit dit, puisque nous ne voulons pas entrer en profondeur avec Kokou Fadadi, nous sommes négligents trop. Nous les artistes, on dit que ça et l'arabiso. Maintenant, pour ta santé propre, on a un tel à ça, mais soit un tel on a salité. Peut-être tu risques au moins d'aller mourir. Moi, je vais ça c'est un, de deux. Tous en abolingo. To bengango bolingo makasi. Oyo NTPC sangi sibiso. Tous en abolingo. To marcher malam. Merci beaucoup Aléandre. Très gentil, merci beaucoup. Non, la disponibilité est ici oyo. Ils sont disponibles pour na ba comédie lelo. Alors, comment peut c'est là ba réunion na bango ba na ko sala et ça c'est que ko e bima lelo. Vu changement de date temps et salamina la dernière minute, on ne pouvait pas aussi changer parce que bango ba décaler qui un jour pour un programme ba comédien. Mais ce que autant que ba comédien va rejoindre de sous na ba dernière minute, ba programme c'est salamina on ne pouvait pas. Alors on s'est dit bon le rôle la pekara déjà c'est salami, il y a Romoni Lelo, Dadi Azaki Awa, Evelyne dans 16e rue. Voilà. Alors Adam Suluzolo, tout le monde qui lobby vraiment maman des autres, on a bien des autres, n'a pas papa Dadi. C'est quoi en fait avec vous les comédiens? Beaucoup cas juste que là qu'on organise par organisation na binoté. Souvent nous avons pas nos liens bon, c'est ça un peu. Non, tous avons pas nos liens bon. On a eu à organiser beaucoup des obsèques entre autres. Car un espace où Tolela papa sans souci, Tolela papa Lokuli, Tolela artiste Sebele Maman Mindondo, Tolela bango awa. To organiser yango comment? Il y a Dadi et Zabi sauté. Organisation qui va comédien. Organisation qui n'est beaucoup plus. Ok, vous n'avez pas président Massoum. Président Massoum bolo ngolo tena makamwana. Ni vi ni connu. Asali makambwana te awa. Alors il y a une organisation qui est dans 4 makambo. Donc pour candidater que non Masumu ANTPC basali te ya omoni makamutu babano ba famille discours famille mode de circonstance famille témoignage famille ozomona on peut le tout mona bilambe ya qui pas fait ça Toulouse famille yo mona que non comédien mo simbi to membre mo ANTPC non famille donc ezamba na bango nde basali ma organisation na bango ben lobby ezalaki moi des ordres nde to mona qui vit na ma mususu fallait to zela mais na bisayo 16h 17h quand réseau bima ezaki déjà des ordres mais les lots quand même va rattraper en monique non tout était bon et puis maramuto les gens ont bien des intérêt frère na biso. Et alors président juste aux ambitions vraiment tant et belete mot de la fin na ba fan na yo et puis na ba fan yo a dit qui t'embale ainsi que Evelyne Kamo Lopez bana poto bana partout ba fan tout ya Dadi batu nyonso oyo balingaki tusuki tomina tapis rouge en tout cas ba courage parce que pour perdre Dadi ils a quelque chose pas de facile papa bio nouveau né Ligue des Champions na tourna na émission moko na tourna vie yo oza Dadi mais pourquoi ba sobriquer belé na ba kombo na yo abandi ko expliquer nga kombo na moko ndinga zwango a expliquer biso ndenge nini azwa kombo ya Tusuki Tomina abi Tusuki Tomina eza azaki na chauffeur ne mo ba no la taxi ye azaki soka lati ki to nga bima bo so chauffeur na tayabi Tusuki Tomina atuna chauffeur na yabi Tusuki Tomina na engela aksanini abi soso oyo ami bongela déjà do azali déjà prêt do benge na fête azali ezate que na kota na ndako na changer do yaza déjà prêt de Tusuki Tomina na tout ce pourquoi tapis rouge lobby peintre moko azalaka na quoi ya venir ne pesa na vendre avec soki
amoni Dadi azoleka beti bapropre baveste na ye ayebisaka bi yo kofingaka ntango nyonso biso bato ya théâtre toyebi ke esala bino mpasi soki tokei na makambo moko boye mais ja mosusu yo mpe soki olingi libanga otindelaka mwa 100 francs na yo mwa 200 francs na yo mpo oyokana en tout cas boleka kolimbisa biso bandeko na biso tokenda barepétition tobelaka ata molai omoni mama nanga tobelaka ata molai nde nazoyebi biso tobelaka ata molai ta mosusu kitoko makasi ndenge omoni nga boye naza na kati ata mosusu naza aja na mwa bafievre yaya ngai napesaka elenge ya bamama mama bunda na kati ya assemblée nationale ayebi ngai soki tokeyeba mama Denise oyo bazopresente mboka na biso balobi association des femmes toujours likolo toza wana so toke mpe epai ya Maman Olive Lembe Kabila toujours toza wana parce que baza ba maman biso toza wana ka pona ko présenter ko sala fière ba maman. Oui que maman Olive aza maman tala ba soutien au maman zo sala. Ba msu bazolo ba maman Olive akunda ka bibé ba bosa ke maman Olive abandaka banda mutaza malade tina suka. Parce que ba msu balo ba wido maman Olive pona bato bazolo ba mabe pona maman Olive yo ko lobani. Ya omoni muto mutu na mokili soka ayini yo kaka. Attends na kati ya ndako soki mobali alingi yo te yaya to sali nyonso déception oyo kozwa okolapa na vie na yo mais soki ke bino mibale bolingani okosala koleka oyo wana ta mosusu bato bayoloba libala na yo soki olingi yango kaka eza lokwa libala ya mama Olive libala ya mama Olive na baartiste te mais libala ya mama Olive na bolamu oyo asalelaka bato yango nde libala na ye na bolamu ya salela bato yango na libala na ye do atato lobby atato négligence makasi na matanga ya Dadi en plus lobby na mort to moni depuis le to moni oye na retard na matanga ya Dadi Kambala pourquoi retard oyo mbo naza mutu lokola bato nyonso ya ye na ndenge na ye omoni biso bato ya théâtre tozalaki bato ya bapolémique na Congo mobimba bazala koyeba maniera ya kosangana te ya kofanda bazala na motema moko yango wana soki moto abeli to moto akuti ayaka na ndenge na ye kasi na ye na ndenge na nga oui la guerre, c'est quel exemple. Et bien bien Dadi, et Poli la morgue. Où tu repères ta faute à Nan? Maman Denise, première dame, après ça qui m'ont pour la contribution à Nani, il y a Dadi qui t'emballe. Maman Olive Lembe Kabila, après tu m'ont belé pour la concerner ma cambetali, Dadi qui t'emballe. Dadi qui t'emballe et Bédouana, et ben tu pour la morgue. Tu repères ta faute à Nan. Et pas bateau à d'autres rembons et belé à Pessi. Pour Bakunda, David qui t'embrasse tout le bien. Maman, parce que tu artiste, tu tiens à peine cotation la bise la biso. Et tant que tu as une cotation la biso, quelqu'un d'appelle Tiboy. Bon, aussi. Bon, tante au moni. Babilambo te l'a tibi. Biazaki rankinete, va bando linganete ke o tel yesora lobeli oli comment et sepeli chote na sura biso legi na ngai na lobaki bongo po bandela te ngai ya na limbisa. Donc du coup au bossa ni makambo wana bongo mota makambo susu. Donc on dit que l'organisation est beti binalibana mabe makasi famille bato balinga famille sa makambo bazwa maele ya Dadi za kunde goete ya Dadi apola bambo me ya Dadi jour ba okene po ba bimse ele lobby na mais papa maswaku Dadi Kitambala zaki mutu ya kimia mais lobby na matanga na ni sala ke artiste comédien babunda bana babundaki na yo to ya lobby ko mona artiste comédien babundaki tena kasi biso za posa o makambo biso to linga sko to esala mate o sande makambo biso to ana o posa esa mate to sande
zwa idée. Merci. Makambo onyoso, pour passer la makambo onyoso, le major a na $2,500 à déficit bango à signer bango papier et zalakate. $2,500 à déficit famille à signer bango papier et zalakate bandal. Maman Olive na maman Denise a payé $15,000. Maman Denise a payé 15 000 et maman Denise 15 000, maman Olive a payé 5 000. Vous comprenez? Donc bato wana mi baleka bana 20 000 déjà. Pour l'organisation ya matanga ba rosala eloko ba salite mutayaki na bilamba o balatisi dadi eza kumu ya papi ya mère rêvé ya fana na Suisse na José de Londres sida ya bilele ba pesa bilamba ye mutaye na bilamba mais pourtant mbongo eza na compte na boka famille mbongo eza maboka famille bango balingi soki pe papa le kulutu soki pe papa soki nani bazwi bilamba wana ba bombi ba bimisi bilamba na bango ya salite balatisa dadi Moeli Temba ayebisaki kumu ya papi que vie muko na kokufa yo fo kundanga aboyi bilamba na kata morgue bilamba balatisaki ye ekoki dadite bazongi ti pale bakezwa bilamba oyo kumwa papa yaki nango donc eloko famille basali biso ba artiste comédie to adesi na côté ya ba famille tout biso to bandeko na bino soki eloko boye koi na famille boza maele boza sage moni boye ekitisi to ya famille dadi aza mutu munene ayebani partout dans le monde na te ba famille ba kosa eloko te mais eza mama nzambe na bana na ye mbongo wana atiki bana bazwa bapesa bana atiki basi bapesa basi po tala kaka te mbongo eza na compte moko eza bloqué. Merci maman, merci. Merci. Donc moi des fois bon, ils ont des fois normal, c'est parce que Alain a banzonzing belé ou ya bandaki ko sala. Merci Toto Julien, merci. C'est moi qui Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Bino moko bomoni vraiment ba vidéo kaka na biseki bino na ebani beaucoup mon ba vidéo beaucoup mon eloko oyo koleka awa na salle donc boto mo baza plein batu bayaki vraiment en tout cas vraiment et ça linga vraiment kitoko makasi bomoni moi c'est Dadi Dikambala ndenge batandaki na se basale les prières bomoni bana de bana na ya Dadi Dikambala bomoni bango bomoni famille na bango bomoni ba collègue na ye ba tous ces comédiens ba comédiens de bomoni bango ba belé na ba journaliste donc ça linga vraiment plaisir et ça li vraiment bien habi que non et que ça la paix bino bien bala nyonso ya Londres ya Angola dans bala nyonso ya Paris Canada, États-Unis d'Amérique, donc bino moko boromo nango babonné tout ya Congo Victoria. Donc je vous dis merci beaucoup. Vous allez toujours wana bo s'abonner massivement. Donc makambo vous allez vite son zamelanga mon boss, la benga trois fois mon boss JP pour malanga en tout cas vraiment merci beaucoup à toi. Donc merci vraiment d'avoir donc moi na moi malamu oh sala musane malamu pambo marathon merci beaucoup à toi mon boss na confiance aux opesanga merci à Batunos je dis merci à une prochaine code à Moka je dis encore merci beaucoup à Toshavou Mitoshavou Balobi que non Liwa merci beaucoup à Léo aussi de la roue Makana Ivator je vous dis merci beaucoup et pour avoir toi d'abord sur le parc de Papa Fouga merci beaucoup merci à tout le monde à ma famille au Bolinga Kanome be Ujana de la France congolaise je vous aime beaucoup tout le monde ani mkolozali koya donc au revoir bisous bye ciao Osola ma site ce total ma site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso marambia Victoria Télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama amnaona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à l'outa continue Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a Bino Sida Bilé la confirmé, Nana Roboya. Donc ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen botonana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé la nenga ilusa. Victoria Certa.
amen.